fait jusqu'aujourd'hui. Il dépêche au pouvoir, voilà ce qu'on va faire. Il dépêche au pouvoir, voilà ce qu'on va faire ça, il dépêche au pouvoir, mais nous sommes au pouvoir. Mais de toute façon, nous sommes au Betana, nous sommes au Bunda, nous sommes au depuis ton choix pouvoir, jusqu'aujourd'hui, Bitumbana Bitumba entre nous-mêmes. Depuis ton choix pouvoir, Bitumbana Bitumba entre nous-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Oya lobi boye, oya keneki kuna. Il y a toujours, depuis ton choix pouvoir, tile loyo, ezaka makambuya, bongo e bongi. Kuna yibi 14 millions. Kuna bapesa qui 32 millions. Kuna bapesa qui 22 millions. C'est tout ce que nous on va depuis que nous avons pris le pouvoir. Nini oyo? Nano na monite, nano na mona bato aboyete. Nano na mona bato aboyete. Nano na mona bato aboyete. Depuis ton choix pouvoir, tile lo bitumba na bitumba. Oy kuna lobi boye, kuna si kuna 14 millions et bongi, 20 et bongi, 45 millions et bongi, tout ça. Mais ce pays a été dirigé avant que ton choix pouvoir les acquis dirigés par Batou. Toyoka makambo boyete. Toyoka makambo soni boyete. Mais qu'est-ce qui fait que biso ton yeux pouvoir Butumoi, boni kuna, bayibi mbong. Boni kuna, bayibi mbong. Batuana bazakolo ba makambuana ya bayibi mbongo. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Oye bazako bima libanda ke mbongo e bongi kuna. Biso moko bana idepes. Ba oye bazako leke na ba media. Pona koloba mabeya bana idepes. Ya ba membra idepes. Ba dirigeant ya idepes. Biso moko bana ya idepes. Bandeko mbote bino tomesa ulandanga vraiment nzambe pamola bino. Bandeko, vous me traitez de tribaliste, mais ezama wa bandeko nanga nazana baninga mususu toza age moko batala kutuma kama mboka te batala ngo lisusu te soki bazongi muke na film nde tozala ki de 60 à 65 et toza ko se retrouver boye donc zamawa na banzi boyoki muto ya leki wakacha c'est muluba aza muto alobaki mingi tango bazoki pouvoir mususu chatumba to éviter soka zapi bandeko tango bazoki pouvoir na banzi boyoki basalanga ba émission belé ko futa bato memba mbongo ko salir nga ko ba oba ko yaki. Mais parce que je disais la vérité. Andoki, boye, kende boye, olia batu pa iboye. Balobaki. Na oyo pe alobaki. Lelo, azope sanga raison. Na lobaka, vous me donnerez raison. De gré ou de force. Bo pe sanga raison. Na lobaki, chilombo akoko sala elo kote. Parce que nga na yebaki histoire, na yebaki chilombo akoko ya pa iwapi. Et ça, la mususu yo ko ta commentaire, mais yebino eloko moko te. Bandeko, la vérité n'est pas égale tribaliste. Vraiment, na botama na baboti oyo wa menga na vérité. Na famille na ngai o ba yebinga ba yebike sokozo traiter na soza na vérité te na ko pe ko boya yo. Et en plus, je prêche la vérité. Sans vérité, tu es diable. Bandeko, parmi bino, neti oya uto loba. Tango, tozana ba 60, 65, le musuna abota mina ete. Usuka abota maki agine na village. Ndeko, soki ba lakisi o film ndenge mboka ezalaka. Do ndenge zali awa, ozoki talanda ko yebike dans 5 minutes bis ezawana ndenge ezalaki pa na biso hôpital wana mama ye mosu général mais ezala hôpital moko ekenda sango
na Afrique. Université ya kini. Ezaki université moko kenda sango. Permis ya RDC soko zuyango oyena na France, Belgique, okotambu sasa ki ba changer yango. Osilisi na Lovanium. Tango ye na diplôme na yo okoti mbala na université. C'était comme ça. Et de 60 à 60, banani ba yiba ba somba banda kuna na libanda na étranger. Soki moyiba ko mona na me mokongo ko zala wana te. Bande kuna ngai. Banda le 24 novembre 65. Ti le lo mokongo azaka président te, mokongo azaka premier ministre te, mboke za wapi. Presque bikolo nyonso leka premier ministre ya sauf mokongo. Mais so balobi no ndengwana osiliki parce que c'est la vérité, parce que bino bobima mboka. Tango chelo ba lobi mboka se kufa, ezana bato ebele ba comprendre le langage wana te. Ezana bato ebele ba comprendre le langage wana te. Tango Mobutu azoki pouvoir, ba papa oya biso balobi na biso mboka ekufi. Tobi me botika babi mboka ekufi. Ce n'est pas qu'il y a mboka ba ekufi ba ko enterrer non. Babi ke et cela veut dire que et loko moko ya malonga ekozala lisusu awate pendenge balobaki pendenge mwana salami. Tango to tuli ba pesi biso ba raison. À cette époque, province où ezaki na bateau peut-être batangi te ezaki Équateur. Alors yesu ko awuti kuna, en plus barbare. Le go salami ça te. Mais so bazolo ba ndengwana ozo critiquer, mais na ko critiquer ndenge nini? Moi j'ai des amis mbunza ba mongo, na bango. Nazala me ba be musu ba bisanga bitala tango zo lo apone Équateur, nga kutu nazala kuna te parce que na yebi ki aboma mboka pe biso liambo na ete. Me bande ko na ngai. Siko tango na ko sala ba video wana yangwana naza ko sengaka kamwa be lema o bato musu ba loba. Posonga to la lobby ko loba za tribaliste. Nazo sengaka be lema o bato musu ba loba et ko ça scandale. Même yo linyango te ko tala yango te, y a pas de problème, mais eza na jeunesse. Oh yo ba nolanda na ba pasteur no tomoni azolo ba vérité. Pour nazana bande ko so bangala be anga, nazana papa mo muluba aloba nanga ki pasteur oza prioritaire. Biloko nyoso yo lobby nga na yebi yango te. Mais tant on a vérifié yango eza vrai. Nga na ko so pourquoi. Na loba yango derrière ma so abina biloko tant to zui indépendance Mobutu aki civil. Est-ce nga na kosi? So na lobi ke azaka faux soldat. Est-ce na kosi? Abunda etumba moko te. Est-ce na kosi? Asala école militaire te. Ya ba officier neti ba lieutenant ba zo sala kana Mobutu asala yango te. Est-ce na kosi? Ndeko moko utobe ya ngai awa. Abina nga manifesta le 17 na le 18, mais na moni na ba fiche yango mezama wa. Ba cheki mbangu, ba cheki lumumba, ba yeko cha mbanda. Alors na yipsi bato banso ba kendete. Na tuniye pourquoi? Abi mais mbanda sala nini na mboka oya biso à part ko empoisonner na ko boma. Ndeko eza ba vérité mosusu bolinga te yango na mboka oyo ya biso ekotikala ko. So lobi mutu asala ka boy. Mbanda azaki na notion moko ya armée te bako tsaye ministre de défense. Vous rendez compte? Notion ata moko ya armée azana ngote bako ko tsaye ministre de défense pona tribalisme. Et tant que kuna abno sane ba commerce n'Angola. Est-ce que vous avez écouté? Lelo sikoyo bozoya po betile maboko. Alors Congo mboke kubongate. Moi personnellement, ngai personnellement po essayer rater. Ce qui vraiment est que balkanisation, ba Congo sur côté naie, je suis partant. Dans un moment militaire, moi je suis partant parce que tout continue à travailler à côté. Qu'on soit attention, qu'on perde les bafouas na yo. Po banani basoka pouvoir ba barbare. Barbare za nani? Barbare za mutu moko oyo mundela zo boneneti animal. Aze évolué te. Pour passer pouvoir et soit neni. Comme preuve Mobutu pour passer pouvoir a coûté tout. Tant kimi ba secteur nyonso a paralysé ngo, a bébé yango, a lobby après moi c'est les délices. Phrase ya malédiction. Après moi c'est les délices pourquoi? Mobutu akabola ka kindu pourquoi? Ce qui est histoire, Mobutu akabola kindu pourquoi? Makambo tozo vivre lo yatika yango te. Tango tino wa mboke se kufa na yango.
Mais alors, à cosité, mboka, na tiaka motema na ba beret rouge, ba mirage ebele na Kinshasa. Mais ndenge kama bana mboka mike baye, ba boto biso mboka. Ba mirage jaune kindape. Ba beret rouge kindape. Ce n'est pas pour le tribalisme. Est-ce que pour le tribalisme c'était armé kufa? Bana mike. Baza sans formation. Baye na mboka oyo, ba mirage ali, ba beret rouge ali, banda Rwanda ti, ba yepe na kin, ba bolozi banani, baza déjà na Brazzaville. Baloba ti. Ah mais finalement, vaut mieux stocker bon abiso. Balkanisation Kagame a auto confirmé ngo. Balkanisation Kagame a auto confirmé ngo. Sud Kivu, Nord Kivu, il faut Ekomayaye parce qu'il détient des documents signés par les autorités congolaises. Si vous informez, je vous informe. Sud Kivu, Nord Kivu a déclaré ouvertement que Azako Zouayango après février. Parce que Azana ba document oyo l'autorité congolaise ba signé que oyo yo ezana ngoya yo. Bon après le 30 mars, bokoyo yango. Congolais musanika koloba. Congolais musanika kokumisa memiyibi. Congolais musanika kokumisa ba criminel. Nani soka tribaliste. Ngaitenga kokumisa muyibité. Ngana kokumisa criminalité. Ngalo ba de vérité. Ce qu'on s'appelle, ça va, ce qu'on s'appelle, tant mieux. Mais on s'appelle, mais on s'appelle. Et ça, on va tout changer le Congo, on va commentaire, on appelle ça le Congo, mais on a tribaliste, ne cause ça le Congo, t'es naïbi, on va moulouba. So ça moulouba, on a parmi bateau, baboba, mboka, avant, moulouba. Ne cause ça mawa. T'as la mboka n'est commis. Est-ce que mboka penza ya bateau, mboka penza là où les gens travaillent, est-ce que ça rendait quoi? Bandé le 24 novembre 65, ministre de la Salagate, député de la Salagate, sénateur de la Salagate. Est-ce que ça le coûte? Yo yebike, bato basima ka administration belge, et ça va Congo, na ba belge. Est-ce que on est ça tribaliste sur le vérité wana? Alors, si qu'on yo pouvoir, on le travaille na bato basima ki mboka terre, yo so luka bato basina ba village. Toloba te. Tu lo bazimboka mboka se kufa. Kabila so mboka se kufa. Bango nyo so mtozo mboka ya be. Mais bakoye ça quand même quelque chose. Mais tu l'as moni A plus B, babilo kwa signaki, pas imboka c'est kenda avant Jésus Kabila ya, abimboka sekufa. Tu l'as kutani na vraie vérité ya makamu nyonso, ndenge mboka basala yango, mais le coup la signaki, il a conclu un pacte, moi le béate. Tant mon bout après moi c'est le délige. Mais dis, mais quand vous raisonnez un peu plus loin, Yoso ka kile ngona ngazate, bon on a passé. Non! Non, le mnoga ke alobaka ndacha motema ngana ba Belarus. Asuma amira to mona amira zo na kini. Mais to se retrouve bonegni. Ba Belarus bazala ki wapi? Bana mike ba 12 ans, ba 15 ans, ba 16 ans, ba ko résister devant minduka makasi. Ba uti Rwanda tiki. So ba bike to na armée susté. Ah te to na armée. Alors do armée ko foire. Armée wana e bunda bitumbate e gagna pe bitumbate po bunda ngote rien namboka na biso ti mobuta kimi tozala jamais agressé jamais oh to sali guerre to tira sala guerre te biso to tira sala guerre te ti mobuta ki oyo ya AFDL est une simple rébellion de la qualifier en et wana déjà paralysé, basoda la biso basala basapatu te, basala rien, basala payer te, même au conseil que nous sommes banda azo sala anniversaire en Europe au lieu à sala anniversaire na mboka na ye. Balo baba lo bate, ndeko nanga boyo kanga. Na ça ba vidéo. Na ben na février. Ba vidéo oyo ko la vérité. Soki yo za mutu oyo côté ya mutu amuyibi, je te conseille ta langue parce que on nganga susté. Maintenant, vous avez la vérité. Nous avons sa pièce, nous sommes conviction. Déjà, nous avons une photo, il y a bien tout le monde aux États-Unis. Na Suisse. Bino pe obozo la o bazana ba preuve belé ba tuana ya bato abi yibi. Faut-il biso ba ko musala biso ko koma. Hein? Musala biso ko koma.
comment mboke comment tina niveau boye tina niveau pena boye autant la salité paille autant la bafuta makate autant mais ce n'est pas possible ba fonctionner ba souffrir ça c'est depuis l'époque de Mobutu makama courant ba mai mais ça c'est depuis l'époque de Mobutu et le moi c'est que ça dit Kasavu mutu solo abandama kwa indépendance banda 47 bakumisaka ete bazo Lumumba sali Lumumba total la nyonso ya ki opposant na yo na kati opposition na ko travailler eza de une année eza moins de 2 ans hein combat ya nani ya Lumumba eza encore moins de une année 6 mois un ministre premier ministre il y a 2 mois donc calculer mon nyonso mais ça moins de 2 mois Lumumba bandi politique na janvier 59 na juin 60 aux indépendance. Calculez. J'ai des preuves. Normalement que livre mon côté le Lumumba a commencé en 58 exact. Parce que na pas comme Nkrumah na décembre 58. Azoni na janvier. Ce qui bato nous la vérité ko baté. Ti le lo bato travailler à part Kasavubu, bato travailler quand président sans CV. Parce que la CVT, Mobutu a CVT, Kabila a CVT, Kabila a CVT, Ope CVT. En tout cas, on a eu un tribaliste, mais on a choqué. Mboke la kaboité. T'es notre bassi, ne pas y bota, bassi pas y bota, mais ils sont pas simili. T'es ne ko tala le loyo bamboa na bani ne sidi. T'as un monsieur kola, bamboa bazulia bangombe tala santé, ami de l'homme. Le Lomboa a comme ennemi il y a Congolais parce que bino besoin de pouvoir. Tokotala bandi konangai. Vérité to bana ko expliquer yango. Soki yo bana ko boma batu to ko expliquer. So bana ko empoisonner batu to ko expliquer. Soki yo zalaki boye to ko expliquer. Génération wana batu nanga bazali ba no panzango pa ba jeune. Pas ba jeune ba comprendre nako banda na 1945 tito za lelo. Il faut que ba jeune va comprendre. Il faut ba jeune va comprendre pourquoi Kasavubu atira ko yibate. Pourquoi Kasavubu atira ko yibate. Toza na culture mon côté. Mobutu tozo par exemple bani so Bangala. Chez le Bangala soko yibi ba benyo elombe culture na bonza ndengwana soko yibi babengo elombe soki ba baluba tribalisme de ko sakana te esa ndengwana alors siko tangu ye ya koti abani ko yiba mais c'est normal parce que pas ya outi esa ndengwana bango na bango ba beti timbo ke soku fa zo comprendre bango ke esa na ba beti mais tangu ba ko expliquer bino ote aux tribalistes tout ça mais beaucoup arrêter ngaité. Bon, arrêtez. Non, ça, même 30 vidéos. Même 30 vidéos en février. Nous avons expliqué tout à l'heure, il y a boye. Biso ba ko na porter plume, to ba na la miliki. Na classe na récréation, to ba ba enseigner na biso ba cravate, ba seki mi na ba voiture. Et c'était comme ça. Ce qu'on a s'intéresse na njili, au coup to ba biso se telemi ba 21, ba 25, ba 26 et telemi ils ont ba. Ba tika kindengwana na 65. Et continue à quitter les 70 parce qu'il faut qu'il bien. Et après, toloba. Ce qu'on a lobby au traité de la tribalisme. Donc on a tout le façon, ce qu'on dit vraiment, ça ne va pas côté la ngate. Et si tu as commentaire na yo, moins de 10 minutes, tu as commentaire na yo, au moins on vous a dit. Si tu as commentaire na yo, moins de 10 minutes, équipe c'est le la kiao. Si on met quelque chose, ça te bloque yo. Si on change 5 fois, tu bloqué dans tous les 5 fois. Parce que ceux qui ont des secondes, mboka et comment les lots, mais tapi. Bande ko baluba. Baso comprendre te. Mais baso comprendre te parce que baso benga ti le mot président. A priori bako benga ti le mot présidenté. Le pouvoir est ailleurs. Bakolo banabino ndenge nini baluba. Que pouvoir y a-t-il lombo ezali pouvoir ya cash
cash eza idps te mais baloba na bino ndenge nini so babina bino o eza mabe mais non pouvoir c'est là peut-être na tila bilongo hein na bana na tila bilongo subsu po boyoka po ça ne va pas voilà mais toyoka na ndeko oyo wana boyoka muluba oso muluba alo boyoka ye. Le Congolais peut voler des millions. On peut les manger ensemble. On peut arranger cette route avec les millions. Mais lui, il prend les millions pour lui seul. Les autres, ça ne lui dit absolument rien. Sans aucune pitié, sans aucune compassion. Et nous sommes des chrétiens. Qui nous a formés? Comment tu peux être chrétien? À côté de toi, quelqu'un souffre. Dans ton pays, les gens souffrent. Et toi, tu voles des millions pour toi, pour ta femme et tes enfants. Et tu es à l'aise. Et tu pries à l'église. Comment nous sommes capables de faire des choses comme ça alors que nous prions beaucoup? Comment nous pouvons manquer la compassion jusqu'à ce point-là? Tu manges seul. Nous devons éprouver de la honte à être heureux tout seul, à être heureux avec nos familles nucléaires. Non, nous devons éprouver de la honte. Chaque fois, c'est toujours des voleurs en millions. Non, des voleurs en millions. On a détourné autant de millions de dollars. On a détourné autant de millions de dollars. Mais on n'a jamais appris que ces gens-là ont donné au peuple, aux affamés, des millions. Quand il faut donner aux affamés, ce sont des miettes. Pour se donner une bonne conscience. La meilleure forme de charité. Pour vous les gouvernants, vous les chrétiens qui êtes au pouvoir, qui gérez l'argent, la meilleure forme de charité, c'est de bien gérer l'argent de l'État. Notre argent, c'est ça la meilleure forme de charité. Ne venez pas nous donner des sacs de riz, ne venez pas nous donner des képis, ne venez pas nous aider sporadiquement. Gérez bien notre argent. C'est là que vous allez prouver que vous nous aimez. Gérez bien notre argent. Ne volez pas notre argent. Nous n'avons pas besoin de polo. Nous n'avons pas besoin des sacs de ciment, de riz. Non, gérez bien l'argent que vous avez. C'est pas votre argent. C'est tout. C'est ça l'amour. Si vous voulez nous aimer, aimez-nous en gérant bien notre argent. Bandeko, ce ne sont pas des chrétiens, mais ce sont des sorciers déguisés en chrétiens. Parce qu'un chrétien doit avoir l'amour, ce qu'on appelle amour du prochain. Et amour du prochain, amour de Dieu et amour du prochain. Et ces deux commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son prochain. Alors, pour le biso que bateau bas en amour, tout le bateau le batté. Vraiment tout le bateau le batté. On n'a rien fait jusqu'aujourd'hui. Il dépêche au pouvoir, voilà ce qu'on va faire. Il dépêche au pouvoir, voilà ce qu'on va faire ça, il dépêche au pouvoir, mais nous sommes au pouvoir. Mais de toute façon, nous sommes depuis ton choix pouvoir, jusqu'aujourd'hui, bitumba entre nous-mêmes. Depuis ton choix pouvoir, bitumba entre nous-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, Bandeko, azo comprendre te que eloko ya koyiba eza ya koyiba. Pouvoir oyo zwi na yo te e suka nango ezalaka ndenge wana. Parce que eza pouvoir oyo yo ozwi te, eza pouvoir ya koyiba. Alors, Bandeko na ngai, bakoloba na bino combien de fois, Bandeko? Excellence, autorité morale, les militants de votre parti politique se plaignent. Hier, vous avez élaboré des projets ensemble, des stratégies qui vous ont permis aujourd'hui d'accéder à ces hautes fonctions. Mais comment vous les remerciez? Vous ne vous faites entourer dans votre cabinet que des membres de votre famille biologique ou de vos amis. Vous faites nommer un directeur de cabinet qui est votre meilleur pote, un directeur de cabinet adjoint qui est votre beau-frère. Vous avez droit à 12 conseillers, mais vous nommez 11 conseillers qui sont vos frères biologiques ou mieux vos amis. Et les membres de votre parti, que deviennent-ils? Vous êtes sûr que dans ce parti, il n'y a pas des compétences? Vous en êtes sûr? Vous avez bien cherché? Vous avez bien fouillé? N'oubliez pas que la roue tourne. Il y a l'après-mandat, s'il vous plaît. Bandeko,
naza eloko moko awa malheureusement nazomona yango te. Afrique eza pasi. Afrique eza pasi. La capitale du Rwanda. Dans les rues, un curieux ballet. Des mendiants ou petits vendeurs à la sauvette jouent à cache-cache avec la police. Ici, tendre la main, c'est interdit par la loi. Il faut se cacher pour être pauvre. Wana Rwanda. La police sont là-bas? Oh, yeah. Dès que les policiers passent leur chemin, les mendiants réapparaissent. S'il vous plaît, donnez-nous quelque chose. On n'a pas de travail et on n'a pas d'argent, alors on fait la manche, sinon on meurt de faim. Vous savez que c'est illégal? Oui, nous savons que c'est un délit, mais on n'a pas le choix. C'est l'un des grands chantiers du régime, 17 ans après le génocide, la lutte contre la misère. Mais ici, la méthode est radicale. Les pauvres sont arrêtés et envoyés à l'autre bout du pays pour être remis de force dans le droit chemin. Iwawa, un îlot au milieu du lac Kivu, à la frontière entre le Rwanda et le Congo. Pour y accéder, il faut parcourir en bateau les 40 km qui le séparent de la côte. C'est ici. L'île de Iwawa. À l'arrivée, des militaires comme comité d'accueil. L'île est un centre fermé de réhabilitation pour les jeunes des rues. C'est le directeur qui nous fait la visite. Ils viennent ici, ils n'ont pas moyen de trouver les drogues, ils n'ont pas moyen de trouver la rue, la rue où il est resté. Alors, bandeko, on va tout l'expliquer. Les Rwanda, l'expliquer pas si à Rwanda n'est zali. Hein, qui va ça tout bazo souffrir, bisale ça ténité, mais naga moi Afrique, et passe botal en Afrique, en Afrique. Voilà, nous sommes à l'hôpital de Lulombo, nous sommes en face de la responsable de l'hôpital. Madame, bonjour. Oui, on voulait juste savoir, c'est vous qui êtes la responsable du centre. Là, nous sommes où? Nous sommes dans la salle d'accouchement. La salle d'accouchement. Et ça, c'est votre lit. Comment vous appelez cet endroit? Ça, c'est le lit d'accouchement. Le lit d'accouchement. Mais on voit des bassines, ça c'est pour faire quoi? Si nous n'avons pas le bassin pour recevoir les saletés quand on sort en couche, donc on peut faire mettre la bassine là-dessous. Ah, donc c'est la bassine, vous pouvez placer, comment vous faites? Et après, et la femme reste. On allonge la femme ici. On met une nappe, on met le pain, et la femme s'allonge. Alors, Belumisa Bandeko, les appels bien pendant l'Aïssa. Bandeko, Nabi Mboka, on a été Lingango, toujours en Afrique. Toujours en Afrique, Bandeko. Passina. Mais comment tu causes la mitema ya boye? Tango en opposition. Ah, ngai boye. Soko Zuikaka, et s'il Ndeko Nanga, Nana Ebsegibino. Et cause la miracle pour nous récupérer Mboka. Faut la miracle. Na tamu ya flama va 60. Soki mukongo a telemi a lobby. Mundela est juste. Ayebi mukongo za nani. Ngata on a ke chilomba ko sala rien. Akotira ko sala rien. Siko na lobby na bino. Nazo yeba te soki toko ko libérer Mboka ndenge nini mais toko sala te. Pas avant 2030. On a besoin de le bamsa na Nzambe. Pas avant. Na oyonga na yebi. En tout cas, pas avant 2030. Bon, on a raison. Parce que tant que bino sakana, hein, botala, mutu oyo abundi, oyo amoni ba pasi andenge na ndenge, oyo bakangaka kimisi mwasi na Brazzaville na bana, oyo bakanga bakotie boloko pona prison. Et pour l'indépendance, avant 60, ye akoma na ye mutu pamba. Ye akoma na ye mutu pamba.
wana ba congolais baza nyokola congolais mais ça eza biloko ya deuxième république te oyo bozomona ko nyokola peuple eza biloko ya deuxième république te ba kombo esala succès ba bolozi ba oyo mususu nzimbi oyo mususu baramoto ba kombo wana soko yoki yangoko kima mais tango bana wana barwande baye avant bakoma na Kinshasa bango baza déjà à Brazzaville mais baza ba généraux baloba te baloba te Uganda bazokotala bango pepele na mboka oyo biso ndenge Afidel akotaki pepele na 97 ndenge wana Afidel akotala ndenge wana azoya na yo sakana o ba petyango baye ti bakomi na mboka oyo sibi 32 ans de pouvoir mbongo eloko pamba mbongo ebele guerre ezalaka nango te. Ndeko, merci beaucoup ba obalandi ngai oyo ba monike ba bando continuer kolanda nga vraiment nzambe apa molabino voilà donc ce qui yo yebité pourquoi on a quoi savoir la seule mamouza vérité. Félix n'a jamais été élu. Félix n'a jamais été élu. Chadar il avait battu. Na aucun na musika te banane je parle que des deux candidats na biso o biso dotier président de la République na auto taki candidat président de la République na okota na copa baninga mususu te je reste na copa na biso FCC. Donc Chadar il avait battu Félix dans l'élection. Avait battu Félix. C'est comment président pour Félix était quand même dans deuxième bord na biso candidat na biso FCC candidat bis. Caméra bato wala ndo bango taki candidat na biso bis. Félix s'est présenté sur la liste de l'UDPS quand même. Azali candidat na biso bis.